Nzambe mokeli ya likolo na se na biloko binso apambola bino na kombo ya Yesu Kristo o Nzambe asekwisa na bawa pe avandisa ye na loboko ne ya mobali o likolo pe azali kointercede mpo na bandimi. Nazali kotondo tata Nzambe botondi mpo na libaku ya kitoko oyo apesi ngai lelo mpo nakoka kolobela bino mai matali liloba lia ye. Liloba lia ye oyo atia likolo na kombo na ye. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Boye bolamu na émission Que dit la parole de Dieu. Liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo tokoyanola na motuna moyi. Eloko nini to eloko nini bato esengeli bandima po ete bazwa lobiko. Eloko se moko oyo bato esengeli bandima po ete bazwa lobiko ezali nini. Eloko moko oyo bato esengeli bandima po babika ezali nini. Liloba ya Nzambe ekopesa biso eyano na motuna mona. Nakosenga na bino bozwa babiblia na bino tokende na évangile ya Marc chapitre 16. Évangile ya Marc chapitre 16. Awa na chapitre 16 ya Marc tozali sima ya sekwa ya Yesu Kristo. Nzambe mokonzi, Nzambe mokeli asekwisi Yesu Kristo na bawa. Yesu Kristo awaka, akundamaka, asali mikolo misato pe butu misato na se ya mabeli. Nzambe na nguya na ye asekwisi Yesu Kristo na bawa. Yambo te Nzambe amatisa o likolo, Yesu Kristo ayebisaki na bayekoli baye maye makosala masima na ye na bokei bwa ye o likolo. Maye bayekoli baye esengelaki bazwa sima ya bomati bwa ye o likolo après son départ, après son ascension. Et que eloko bakozwa eloko tango bakozwa eloko alaki ndenge nini ekosalama na bomoi na bango. Et que bozwi ya nguya wana o bakozwa eloko bakozwa ekolingisa bango baloba to ba-annoncer maimatali ye Yesu Kristu à travers le monde na mokili mobimba. Ndenge na uti koyebisa bino ete tozali awa sima ya sekwa ya mwana wa Nzambe Yesu Kristu. Awa na Marc chapitre 16. Ezaki juste avant Nzambe amatisa o likolo. Kasi yambo Nzambe amatisa o likolo akanda kovandisa na loboko na mobali. Ye Yesu Kristo a annoncé ayebisi na bayekoli baye mayema kosala masima ya départ na ye. Et katikati to parmi maye ya azako annoncer azoko yebisa bango ezana maye oyo ebandaki kosalama to bikelamu miracle ebandaki kosalama bandana kala ayebisi bango yango. Kasi eloko moko na kati to miracle moko ezaki na katikati esalamaki na ino te. Tango ye aza koloba wana esalamaka nano te. Ekosalama tango ekosima tango ye akomata. Luka toza na évangile ya Marc chapitre 16 tobanda kotanga à partir ya verset 15. Awa Yesu Kristo asili kosekwa Nzambe asekwisi na bawa abimeli ba disciple bayekoli baye na nzoto na ye asekwa alobi na bango bokende na mokili mobimba boteya sango elamu na ekelamu nyonso. Puis Yesu alobi na banani alobi na bayekoli baye basalani bakende wapi bakende donc par tout le monde na mokili mobimba. Ici koyo ozali et je fais partie à mokili mobimba, n'est-ce pas?
Absolument. Est-ce que vous allez? Alors, et c'est quoi ça la nini? Côté yali loba, prêcher. Quoi? La bonne nouvelle. Sangwe lamu. À toute la création et que la mouillon son. Sangwe lamu. Ba ekoli ba Yesu Christu. Et Seigneur qui ba te yango to ba prêcher yango wapi? À travers le monde. Et Seigneur qui ba kende ba ekoli ba kende na mokili mobimba ba te ya bato ete Nzambe asekwisi Yesu Christu na bawa. Wanande zalaki sango elamu, la bonne nouvelle qui devait être annoncée, qui devait être prêchée à toute la création. Ezalite que yo kende kote na mokili mobimba que Yesu Christ abotamaki na Bethlehem. To Yesu Christ azaki mwana ya Marie. Ya ebisi bato ba ekuli ba te ya ndenge wana te ke bokende koteka nazali nabotamaki na Bethlehem. Non. Ezate ke okende koloba maima susu makambo oyo ya ebisi bino te to ebisi ba ekoli ba yete. Oyo ya ebisi te. Oyo eza sango elamu te. Moto akozwa lobiko te. Sango ya munene. Oyo eleki basango nyonso oyo esengeli eteyama na mokili mobimba. Ezali sango elamu ya sekwa ya mwana ya Nzambe Yesu Kristo. Koyebisa bato ete Nzambe mokili asekwisi Yesu Kristo mwana wa ye na bawa. Kende mokili mobimba kosala nini? Koteya sango elamu na ekelamu nyonso ya Nzambe. Ekelamu nyonso ezali bato banso baza na mokili basi to mibali. Yo pe ndeko ozoyoka nga ndeko mwasi ndeko mobali ozoyoka nga sikoyo yo pe ozofe parti ya ekelamu ya Nzambe. Tokende totanga sikoyo verset 16. Oyo akondima sango elamu nini yo kondima? Oyo akondima eloko nini? Oyo akondima ete Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa. Akosala nini? Pe soka batisami akosala nini? Akobika, akozwa lobiko. Kasi oyo andimi te azali condamné. Oyo andimi eloko nini te? Oyo andimi te ete Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa, moto mona azali d'office condamné. Yo lingo zala condamné, soko lingo zala condamné, kondima te ke Nzambe asekwisa Yesu Kristo na bawa. Oza déjà d'office condamné. Mais soko lingo bika ozo lobiko esengele ondima kati ya motema mwa yo ke Nzambe mokeli asekwisa mwana wa ye Yesu Kristo na bawa. Verset 17. Tala makamu isima ye makolanda baoyo bandimi. Baoyo bandimi eloko nini? Baoyo bandimi ete Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa. Botala makamu isi mai makolanda baoyo bakondima que Yesu Kristo asekwisi na bawa. Ndenge nalobaki tout à l'heure bokomona na kati ya ba miracle wana to makamu isi mai Yesu Kristo azoko loba misusu ese salama deja kobanda Adamu na Eva kino liwa ya Yesu Kristo. Kasi ezali na miracle moko likamusi moko ezali wana o tango ya azoko loba esalamaka na ino te. Esengaleki ye ya mata likolo avana loboko ya tata na ye Nzambe nde miracle wana to likamu isili na ekoki kozala disponible. Botala makamu isima ye makolanda baoyo bandimi na kombo na ngai na kombo ya Yesu Kristo bakobengana bamilimu mabe. Bakosala nini? Bakoloba bakota ya sika. Ils parleront de nouvelles langues. Yesu Kristo alobi te ete
makamwisi makolanda bakonzi ya mangomba. Non, nzambe akabolaka te. Nzambe azateke azana préférence ya bakonzi, azana préférence, azo préféré bakonzi ya mangomba, mais azo négliger bandimi. Non. Soki bakonzi ya mangomba, ya ba église, balingi ke ba miracle esalama na église na bango, bango pe sengeli bandima. C'est quoi ya Yesu Kristu? Kasi n'importe qui, moto nyonso abotami mbotama ya sika, moto nyonso oyo andimi ete nzambe asekwisi ye mwana wa Yesu Kristu na bawa, moto mona akoki kosala ba miracle nyonso Yesu Kristu azoloba awa na nzoto na ye asekwa. Alobi ke bakobengana bamilimu mabe, bakoloba bakota ya sika. Parce que ndimi basusu bakanisaka ete ezali bobele bakonzi ya mangomba nde bango nde bazali capable ya kosala miracle. Non, se minimiser bino moko te. Po soko yo ndimi sekwa Yesu Kristu, makambo nsima ye yazoloba awa ezali disponible na mondimi moko na moko oyo andima na kati ya motema mwa ye ke nzambe asekwisa Yesu Kristu na bawa. Botala makambo nsima ye makolanda baoyo bandimi, baoyo bandimi ete nzambe asekwisi Yesu Kristu na bawa. Motuna mwanga epano yango oyo, est-ce que yo ndima na kati ya motema mwa yo ke nzambe mokili asekwisa Yesu Kristu na bawa? Soki eyano na yo ezali oui, alors est-ce que yo na kotuna na yo, est-ce que yo lobaka na kota ya sika? Parce que yo lobi ke yo botami mbotama ya sika, yo ndima ke nzambe asekwisa Yesu Kristu na bawa. E Yesu Kristu alaki awa. Moko ya ba makamu isi ezali yo ndimi sekwa na ye, il faut yo sala nini? Oloba bakota ya sika. Yango na tuni yo ndimi ete yo ndima na kati ya motema mwa yo ke nzambe asekwisa Yesu Kristu na bawa. Est-ce que olobaka bakota ya sika? Est-ce que vous parlez en langue? Verset 18. Yesu Kristu azokoba koyebisa ba makambo nsima ye makolanda bato oyo bakondima ke nzambe asekwisi ye na bawa. Verset 18. Bakokanga banyoka, ils saisiront des serpents. Soki bameli eloko oyo ya mabe oyo ebomaka ekosala bango eloko moko te. Bakoimpose maboko na bango likolo ya bamalade. Bamalade bakosala nini? Bakozwa lobiko, bakobika. Nalingi nafunga mwa parenthèse awa. Yesu Kristu nzoto na seko alobi ke bao bakondima ete nzambe asekwisi na bawa, bakokanga banyoka na maboko, bakokanga banyoka ekosala bango eloko moko te. Ezali te ete yo ozali mwana ya nzambe, oza na elimu esante, oza na nguya ya nzambe, omoni vipere ezoleka to omoni nyoko ya mwindo wana obi nga naza mwana nzambe na kokanga yango, kosala erreur wana te. Toyebi ete na kati ya liloba ya nzambe na buku ya Acte, apôtre Paul ntango azaki kosangisa bakoni na moto, par hasard nyoka ebimi akangi yango, asekwi yango na moto. Ezalaki par hasard, aplanifiaki yango te. Donc eloko yo omoni na 5 sens ezali danger kotante nzambe te. Donc bamiracle wana Yesu Kristu alobi moto nyonso, moto moko na moko oyo andima na kati ya motema mwa ye ke nzambe asekwisa Yesu Kristu na bawa, moto mona akosala makambo simana, makambo simana makolanda yo. Wana ezali bosolo ya, c'est la vérité de la parole de Dieu. Verset 19.
elobi nini ntango mokonzi asilisi koloba ndenge wana na bayekoli bayeloko na esalami nzambe amatisi yo likolo mpe avandisi na loboko na ya mobali. Donc wana ezalaki dernière instruction importante, instruction à dernière minute d'une grande importance. Yesu Kristu na nzoto na ye asekwa apesaka na bayekoli bayi. Après ça nzambe amatisi yo likolo mpe avandisi na loboko na ya mobali. Verset 20. eloko nini badisciple basali exactement baexécute mission oyo Jésus Christ apesaki bango. Elobi ete bakei koteya sango elamu bipai na bipai partout. Mokonzi azali kotravaille na bango mpe azali koconfirme maye baza koloba na makambo isi. Cela veut dire makambo isi oyo alobaki wana bazalaki kolanda bango. Kasi na yebisaki na bino ke na bamiracle nyonso tu wana na bamakambo isi nyonso oyo ekolanda bato oyo bandimi ke nzambe asekuse Yesu Kristo na bawa moko ya bamakambo isi esalamaki na eno te mokolo oyo ye aza koloba na mokolo oyo nzambe amatisaki likolo ezalaki likambo si nini to miracle nini esalamaki na eno te ezali nini ezali koloba na bakota ya sika. C'est de parler de nouvelles langues ezalaka disponible mokolo mona te mokolo moya azo koloba na bango nzoto na asekwa avant nzambe amatisa yo likolo ezalaki disponible te. Ezalaki disponible te mpona nini parce que Yesu Kristu amataki nano te o likolo. Il fallait amata avant na loboko ya tata na ye nde ezala disponible. Tokende sikoyo na livre ya Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Toko otanga verset 9. Donc soki yo okei na mokili mobimba koteya ke Yesu Kristu abotamaka na Bethlehem. Est-ce que bato oyo otei bango bakozwa lobiko? Bakozwa lobiko te. Soki okei koyebisa bato makambo masusu plutôt que oyebisa bango ke nzambe asekuse Yesu Kristu na bawa Yesu Kristu na bawa bandimi oyo olobi oyo olobi ezali sekwa te ezali sango elamu te. Est-ce que bakozwa lobiko? Bakozwa lobiko te. Bakotikala bobele bato ya nzoto pe molimu o Biblia ebengaka moto nyama. Bakotikala banyama du point de vue ya nzambe. Bakotikala bobele bato ya nzoto pe ya molimu po ete bango bakozala na nguya ya elimu santo na kati na bango te. Bango bakozala na likabo ya nzambe te. Bango bakobotama mbotama ya sika te. Mbotama ya sika ya elimu ya nzambe bakozala nango te. Bobosana te mai Yesu Kristu na bomoi boya yebisaki na Nicodème. Soki moto abotami na mai pe na elimu te akokota na bokonzi ya nzambe te akota na royaume de Dieu te. Donc mbotama ya sika ezali bobele possible ezali pona moto oyo aza na nzoto na molimo oyo akondima bobele eloko se moko. Akondima eloko ngo se moko nini? Ke nzambe asekwisa Yesu Kristu na bawa. Nde akozwa lobiko akokoma biteni misato nzoto molimo na elimu. Moto oyo mona to n'importe qui alingi azwa lobiko esenga sa nini? Esengeli andima na kati ya motema mwaye ke nzambe oyo akela likolo na se ya biloko biso asekwisa mwana wa ye Yesu Kristu na bawa. Awa na buku ya Romain na chapitre 10 na pe verset 9 et 10 tozali na écriture oyo ezali vraiment simple ezali clair
oyo esenga même te ke bato basala débat concernant yango soki bato bazali honnête intellectuellement. Romains 10 verset 9 elobi nini soki otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu e soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Nzambe asekwisi ye na bawa okosala nini okozwa lobiko tu seras sauvé soki otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu e soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Yesu Kristo abotamaki na Bethlehem nde ozwi lobiko non soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Yesu Kristo atambolaki likolo ya mai nde ozwi lobiko non okozwa lobiko te soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Yesu Kristo azali Nzambe nde ozwi lobiko okozwa lobiko te soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Yesu Kristo azali prophète nde ozwi lobiko non ozwa lobiko te soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Yesu Kristo azali Elimu non okozwa lobiko te lobiko ezali te mpo na yango okoki kokroire nyonso même 1000 choses okroire oyo elakami awa na verset totanga awa na verset 9 ekosalama te na bomoi ya moto oyo oteya ye eloko mosusu ke sango elamu ekosalama te soki okei koyebisa eloko mosusu ke sango elamu ya sekwa ya Yesu Kristu moto mona akobika te esengeli koteya esengeli koprêcher koannoncer ke Nzambe asekwisi Yesu Kristu na bawa alors tango bato bandimi bazozwa lobiko verset 9 ya Romains 10 elobi ke soki otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu e soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Nzambe asekwisi Yesu Kristu na bawa nde osali nini nde ozwi lobiko na passage oyo ya Romains chapitre 10 verset 9 toza na mot petit mot si toza na si mibale si ezokoindike nini ezoindike deux conditions à remplir et il n'y a que ces deux conditions il n'y a aucune troisième condition à ajouter condition ya misato ezali te kana condition mibale moto esenga sala po azwa lobiko condition ya liboso ezali nini soki otatoli na monoko mwa yo mokonzi Yesu e ya mibale yango oyo soki ondimi na kati ya motema mwa yo ke Nzambe asali nini ke Nzambe asekwisi Yesu Kristo na bawa ozwi lobiko eloko mosusu contraire na oyo na sango elamu oyo moto akondima moto mona akotikala akozwa lobiko te cette personne là va rester non sauvée moto mona akotikala bobele moto ya nzoto pe ya molimo akoza na elimu esantu te moto mona akobotama mbotama ya sika te moto mona akozala na likabo ya elimu esantu na kati na ye te e moto mona akoki kokumisa Nzambe mokili na elimu pe na bosolo te na vérité te moto mona akokontinue peut-être kokumisa Nzambe na monoko ya mboka na ye na mayele mai donc il pourra continuer d'adorer Dieu dans sa langue maternelle en intelligence par exemple moto wana akokumisa Nzambe na monoko ya mboka na ye ekozala français ekozala anglais ekozala swahili ekozala lingala kikongo chiluba mais eza ekozala adore Nzambe na elimu te mpe na bosembo non po adore Nzambe na elimu mpe na bosembo na bosolo il faut ozala na elimu esantu na kati na yo nguya elimu esantu po elingisa yo okumisa Nzambe na elimu mpe na bosolo donc et adoration ya Nzambe kokumisa Nzambe na elimu mpe na bosolo
ekokaki kosala te avant ascension ya mokonzi Yesu Kristo. Esengelaki Yesu Kristo nzambe amatisa yo likolo avandisa na loboko na mobali et na jour à Pentecôte nde nzambe a rendre likabo ya elimu santu disponible po elingisa bato bakoka kokumisa ye na elimu. Totanga sikoyo verset 10 ya Romains chapitre 10, Romains 10 verset 10. Po ete na bondimaka na motema nde okokoma na nini na justice et na botubelaka na monoko nde oparvenir na lobiko. Car c'est en faisant quoi? En croyant du cœur, na bondimaka na kati ya motema que nzambe asali nini? Na bondimaka na kati ya motema mwayo ke nzambe asekusi Yesu Christ na bawa nde oko parvenir na justice. Il n'y a pas un autre moyen de parvenir à la justice à l'exception de croire dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nzila mosusu kokoma na kozwa justice ezali te. Nzela oyo kozwa justice ya nzambe ezali bobele kondima na kati ya motema mwayo ke nzambe asekusi Yesu Kristu na bawa. Yesu Kristu alobaki na évangile à Jean 14 verset 6 ke ngai nazali se nzela se moko. Nazali bosolo pe bomoi. Alors nzela se moko wana ezali nini? Ezali kondima na kati ya motema na yo ete nzambe asekusi Yesu Kristu na bawa. Nzela mosusu ezali te. Bobele nzela se moko wana. Yesu Kristu alobaki te ete ngai nazali moko ya banzela. Non. Ye azali moko ya banzela te, ye azali se nzela se moko ezomema bato epai ya tata. Okoki koteya na bato liloba ya nzambe, mais soko ozoteya yo ndeko mwasi yo ndeko mobali esengeli osala très attention na mai yo ozoteya bato. Okoki koteya bato biblia mobimba, oteyi bato oyo baza na nzoto mpe molimo, bandimi nyonso okoteya bango de Genèse Apocalypse. Soki yo oteyi bango te mpe bandimi te ke nzambe asekusi Yesu Kristu na bawa, so bandimi wana te bakotika obele bato ya nzoto mpe molimo bakobika te. Bango bakozala na mokonzi Yesu Kristu te ntango akozonga. Yo moko okozala na nzela mpo okutana na mokonzi Yesu ntango azozonga dans les airs, mais bango lokola bandimi te ke nzambe asekusi Yesu Kristu na bawa, bato bana bakomona mokonzi Yesu Kristu te po ete babotami mbotama ya sika te. Na retour ya Kristo yo kotala bato oyo bomaki nzoto mpona yo oteyi bango makambo masusu, oteyi bango te sango elamu, manso oteyaki bango bandimi, mais okozala surpris, okomona bango te, kozala déjà trop tard, okozwa bambano te. Otravaillé dur, mais pour rien. Et puis, tu as perdu le temps de Dieu. Et le bazar ete na bondimaka na kati ya motema na yo nde okoparvenir na justice. Et na botubelaka na monoko mwayo nde okokozwa nini? Lobiko. Okoparvenir na salut. Eloko se moko oyo bato esengeli bandima po ete bazwa lobiko ezali nini? Ezali kondima na kati ya motema mwayo ke nzambe asekusi Yesu Kristo na bawa nde ozwi lobiko. Ezali na bondimaka na kati ya motema mwayo ete nzambe asekusi Yesu Kristo na bawa nde okoparvenir na justice. Nzela mosusu ezali te po okoma na ozwa justice ya nzambe. Ezali bobele kondimaka na kati ya motema mwayo ete nzambe asekusi na bawa nde oparvenir na justice. Eloko se moko oyo ezoko rendre disciple témoin ya c'est quoi ya Yesu Kristu ezali ko parler en langue, koloba bakota ya sika. Donc l'unique chose qui rend un disciple témoin de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est le parler en langue. Nzambe mokili
ya likolo na se tata Yesu Kristu apambola bino banso po ete yende asekisi Yesu Kristu na bawa amatisi likolo avandisi na loboko na ya mobali mpe Yesu Kristu azali kointercede mpo na biso nde tomonani tosololi na mbala ekoya